Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission na mkola lilonga ndeko na bino ya mwato na sepeli kaka na ya kotiela. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission na mkola lilonga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Bijoux d'or. Lelo mama Bijoux d'or na sepeli kaka na ya kotiela bino video moko na kutani nango ya Manike de John. Modèle azako sasa Grace Mbisi. Grâce azaki na live, on dirait Manike amati. Manike azokote la Joël Show. Alobi parce que Joël aza kinoise. Bande kolanga bolanda. Manike aza na faute ou bien aza na raison. Nga na yebi na kati ya libota. Ezalaka ta boza kopotana. Soki corps moko étranger aye. Bino bana oyo boza libota moko. Donc, bokotika koswana, boke sikoyo ko traité na oyo aza étranger. Yango Manike asali. Asali mabe ou bien azana raison. To landa ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Manike de John. Ndenge azo bele la Grace Mbisi moyibi. Mama Bijoux nga na lobi, pas de commentaires, mais na yebisi Manike de John. Bravo. Ce to tambola akaboye. Mais tam susu, ma voisin, ba sakana na biso te. Bolanda, vidéo o nazoti la bino, et puis na suka kuna mama Bijoux lobi olingo kende congé na kin. Adresse ya auberge ezala kaka moko na matongi na Irebu A37. Ba chambre na biso ebandi à partir ya $5. Toi na chambre moko ya $5 o na mois esalaka $150. À part wana tozala ba chambre o ya $15 o tosala en promotion depuis kala boyebi. Benga mama Bijoux ça la réservation à place na yo o kozala jamais de site oza pe na ba chambre salon cuisine. L'appartement est à $40 ou est à $35. Mais biso, to solo la kaka. Botala, vidéo ya Manike de John. Après la souka kuna botala ba publicité na biso. Merci. Keno kote la doseuse Karina finga kelo bi ande kono prasa vilo. To sto boya yo. To boya yo pa na biso. Tika makam na biso jael la mutu na biso tika mutu na biso. Yo kabola jael na Karine Théo ki Baba camarade banabo moana. Kene okota makamba prasa villois. On ne veut pas de toi chez nous. Tu es une voleuse. Amo yibi. Kokota makamba sote jael la quinoise. Aotika la quinoise a zaïroise. Aotika la ka zaïroise si mukol mukile kufa. Nga kusina basi wa mono ka permet la mixer congolais. Oh regretter. Oh regretter dans l'action pas que na botte la mixer. Kokota makamba bisote. Kene okota makamba prasa villoise. Oyoki, kende kuna la doseuse Karina finga ki elobi kote la doseuse. Kokota kama na bisote, on ne veut pas to boy na biso. Jaye na mabene na malamu ne amwa na mboka, to boy na biso. To boy na biso. Kokota kama na bisote. To boy. Yo como kote la Jaye. To boy yonde. To boy na biso. Karina Jael baba master. Baba nango banaki. Karina Jael baba camarade. Yo kende kokota makamba braza villoise. Camarade yo kasoni mama. Biso youtubers a moyibi ya la rate pa na biso. Youtubers moko tatikala ko yiba nde yo yibi. Na yibi yo. Tu soni bima na makamba congolaise. Biso toza ba quinoise. Yo za braza villa oza moyibi. Na tuna kesama na yibi yo. Oleuse moyibi olesa mona mbonga moyibi. Na tuna yo za kesama na moyibi. Biso ba ken pena to yiba te na ba Karine to yiba te. Yo za moyibi. To boy yibi. To boy mi yibi. To boy kokota makamba. Na tuna question. Alors moi je te dis kotanga komba Jael te Jael na Karine baba master. Nani? Baba master. Yo yibi so to yibi yo.
biso toyebi biso uti Kinshasa tokutana tokutana na yo wapi yoka soni te mama yoka soni mama yoka soni biso toyebi yo te touti Kinshasa biso touti Kinshasa toyebi yo te moyibi oyo toyebi yo te osoka yutube Kinshasa yiba moyibi toyebi yo te kende kuna biso toyebi yo toza moyibi voleuse moyibi biso toyebi yo te tika makambo na biso nanga lembono tokenda restaurant futa kutata kofuta to mema ya na chance elizo olia mbongo na moyibi voleuse o mema ya na chance elizo futa lo restaurant ya poto liboso na futa restaurant na mbongo nanga jela ya na ndaku nanga toboyi na biso kasi toboyi na biso yo toboyi na biso toboyi kende na Brazza kuna bato osona bayala te bazalaka te bato koswana na Brazza bato oswana bazalaka te na bi bato koswana na Brazza bazalaka te oleti biso boye ndeni mama balataka bato boye ata yo balataka bato toboyi na biso toboyi na biso toboyi na biso toboyi tobo na biso kende Brazza toboyi na biso Jaël a Kinoise. Toboyi na biso. Toboyi. Sika Jaël tranquille. Jaël a fan de konabiso. Keno kote la doseuse, Karina finga ke lobby. Keno kote la doseuse, Karina finga ke lobby. Tobo. Okabila na nimbo. Na kindoki. Ya moyibi. Toboyi. Mama toboyi na biso tokenda restaurant na futa facture ça c'est quand que ronga mo futa toboyi na biso kende Brazza toboyi moyibi oyo toboyi moyibi toboyi moyibi oyo bakongole nyonso boyo kamani kende tanga lobi aboyi moyibi oyo mukolo na kokanga yo pemela misela na biso moko nde na salo mukolo na kokango pemela misela na biso moko nde na salo nde na sala yo mukolo kango ta pemela wata ata pemela nde na sala yo olapa o zela kasi kanga yo zela kanga yo zela na kanga yo zela ngai manike na kanga yo na kuta oka pemela misela moko ana pari olapa moyibi voleuse tika Jaël tranquille Jaël na Karine baba camarade ba oboya na pona yo te Jaël na Karine baluka ite na oyanga moko po ba bana mo sa po bisi ba la te ndoki oyo aponi kola tabatu boye okola tabiso boye ndeni toboyi na biso balata batu boye ata yo balata batu boye balata batu boye batu baboyi na bango na mboka na bango baboyi na bango biswana na bango toboyi na biswana na biso keno swana na Brazza kende ko swana na Brazza toboyi na biswana na biso kende Brazza te toboyi biswana na biso na biswana na biso nde toboyi yo biso para miyibi te yo moyibi obo mama bino toboyi opesa bana fada na obo mama olingi bana soba no boma mama bango olingi bana bomanga te bana ba bomanga toboyi ana sida na ya biso ba Congo biso ya biso ba Kinois ya biso ba Chinois
Ya ba Brazzaville te. Ya biso ba Kinois. Sida Jaël les a ba Kinois. Les a ba Brazzaville te. Eza bino te skoto boy na biso. To boy na biso. Akabeli on ka ba Kinois. Akabeli ba Brazzaville te. E yosko ke otika moyibi kuna. Ouais pas na biso to boy. Oso ke no tika moyibi kuna. Ade na moyibi wana zala mo to tika ngo kuna. Ade na moyibi. Ke otika ngo kuna to boy. J'ai l'encabaka sida na bazairwa. Encabaka sida na eka na bazairwa. Encabaka na Brazzaville. Tu est-ce que no tika de na moyibi na Brazza. Moyibi na yiba yo. Moyibi. Voleuse. Ale sa mona mbonga moyibi. Abomi mama na ena moyibi. Ndoka mwasi. Aboyi mama na moyibi. Jaël aza congolais. Jaël aza Kinoise. Jaël aza Kinoise. Aotika la Kinoise. Toko matavion to okita na njili. Yoko kita na maya maya. Okita na maya maya. Biso to okita na njili. Yo kita na maya maya. Yo kasoni to boy na biswana na biso. To boy na biswana na bon. To boy na biso kas. To boy na biso. To boy na biso. Si quand on fout ailleurs, le fout ailleurs. Ngana liambo na wat. Neti wat. Na sa na chaîne na yo. No bat. Na uta poto na yanga mutna kena restaurant na futa 150. On a ça na chaîne na yo. Bon kasi soki de na tuni on a ça na chaîne na yo. De to so la bien. Na ça na chaîne na yo. Na ça na chaîne na yo. Bombongo yo pesa ngo pesa nga wat. O pesa nga wat. O pesa nga wat. Mbongo nini ngo pesa o pesa nga wat. Soki pesa ya mbongo nanga seke yo mbongo nanga. Moyibi ayiba mbongo Vodacom. Tout finalement me bembe na ayiba mbongo Vodacom. Nyama moyibi volé. Sanga kuna Brazza moyibi. Mobomi ba mama. Mobomi ba mama. Tala munoko munene lokwa mbua mobomi ba mama. Moyibi. Moyibi. Mukona ko kuto pemena mise congolais. Ndena ko bola yo. Ndena ko bola yo. Na ko petela mukinza munoko. Sem kono kuta yo. Wata obetas, wata na Paris, yaka peme na wata. Wata sana Paris, na obeta yo. Na obeta yo. Na ifo ke mkono kuta na obeta yo. Paris nanga. Yo zana mukanda nini, na mukanda na kobola yo. Na obeto. Mkono kuta peme na leader congolais mo na obeta yo. Oni mana la kiso. Na kola kiso na kobeta yo. Bona obeto peme na misala na la kiso yo. Na Get Fabulous, ozala kite babenga yo. Mise mukebongo, Get Fabulous amone pa nanga. Amone. Ina kuna ba okay, oyu kuna zo kele kotika kimoyibi, okay balala opotika kimoyibi. Get Fabulous abenga pesa 400 euros. Na 400 kaka. 400 kaka. Abenga kiyote. 400 kaka. Jibe bien pesa 3000 euros, Get Fabulous to la 400. 400. Na kuta opeme na jibe. Na kuto peme na goga. Na kuto peme na staff afali. Yone na kopola yo. Na ko tuto mkono kuto peme na batambiso. Yok na kanga. Na kanga yo. Na ko soa yo. Na ko kanga yo. Na ko soa na concert héritier na ko beta yo. Na ko beto na concert héritier. C'est na ko soa na kango na concert héritier na beta. Na on sa la promotion na beta yo. Na beta yo. Na beta yo na concert héritier voleuse. Moyibi na ko beta yo zela. C'est na beto. Na beto. Na beto. Na promotion. Na beto. Na beto. Na beta yo. Na beto. Na futa na concert héritier na beta. Ba nyoso ba yoka. Na beto na concert héritier. Na beta yo le 24. Na beta. Papa chéra beta le 10 mai. Ya concert na beta yo. Na beto na concert héritier. Batu ba yoka na beta yo. Et puis na bi na beta yo. Na beta yo grâce. Na beto na concert héritier. Yaka na concert à héritier. Oh ya. Nga komo na manike. Nga komo na manike na sila na ba. Na beto na concert héritier. Batu nyonso bo témoin boyoki. Na beto na concert héritier. Na beto, on monte na baina batu bakiti. On moni mot d'ordre. Batu bakiti na live na, ta live na batu bakiti ba mata ate. Bino batu bozo mata, bozo pese mutu makasi. Moi so akokanga mabiso te. Ba congolais bo mataka na live na yete. Ba Brazzaville ba Kinois bo mataka na live moyibi o. Te ngama nike mutayi sibino bo mataka te. Ako finga batu na biso te. Aki no finga batu a Brazza, ako finga batu ayibi biso mbongo. Azo finga biso. Bo mataka na live ya noko munene ote mabele polate bo matati bo matati bo matati na obeta yo grâce na obeto o comprendre omoni mama na Karine
Tuna ya abiso ke manike obeta yo. Nenga de obeta na obeta yo. Loba na aigle pa benga na obeta yo. Ata na kuta na Saint-Denis na obeta yo. Ata na kuta na Saint-Denis pa MS na obeta yo. Loba na aigle a benga na ngape. Oh, bon aigle yebi yo. Fallait yebi yo. Fallait yebi yo. Ayebi nga koleka yo. Koleka nga manike. C'est que yo ça moi c'est Suzuki. On entend pas bien, c'est que yo ça qui moi c'est Suzuki. Ayebi nga koleka yo. Ozaki moi c'est Samchitu. Yo ça qui moi c'est Modogo. Nazala moi c'est Modogo. Ah, peut-être. Mais Modogo ko tu es très sale. Wa salité. Tichlin. A salité. Mais c'est quand tu as colingo, tu as salité. Sérieux, nous avons salité. Vous avez salité. Sérieux, nous avons salité. Vous avez salité, moi, Moussala. Oh, bisous, toi, la Mercedes, vous avez moi, Moussala. Vous avez salité. Vous avez qui prostitué. Prostitué, Ndumba, Ndumba ya majuku. Ndumba ya maluata. Ozaki bashangwana. Melo grâce au moins kosela nga makamukena yo kabela nga bakaleson. Na limbi saka grâce na ko beta yo. Na kango le 24 na ko beta yo. Yo na ozoyo. Manike, yo beta na mukanda te. Nana mukandate même na Paris nanga makam nanga za Belgique nana ngunda ya Belgique mais na obeto na Paris yo beta nani na obeta yo kokota mam na biso te jela congolais sanga jela masakari o kabola bango te balala ndak moko balata kaleson moko o kabola bango mukala Karim 500 € kanga mona mungogo 500 € kanga mona mungogo na obola yo na conseil héritier na la kio na obeto muto kote lote akobeta yo muto kote lote na oswayo toi na été donc comme na série à couper pena na senga pamba na lakisa na ko tout muto kote lote yo kota beto muto kote lote Karina ko sala ni na makambo na Karina za net na ozo lingolo ba mabole ezo leka sala bibi olingolo ba olingo finge mabole o bosa na jelo ba mabole o finga na sa motema na ko bola yo maintenant Karina na beli Karina mabole na ko asanga kasi na beli Karina mabole kasi osanga net ni oyo asa santa oyo na bengi Karina kwa mabole mbiso ilake bembe na mai okay otanga jenda lekio na kitoko omitalaka jenda lekio na kitoko na bengi Karina mabole jenda lekio na kitoko musika jenda lekio na kitoko musika okela kezu apwa lekio na kitoko okota mam na biso te kena okotela la doseuse Karina finga kelobi ande kono prasa vilo to sto boya yo pa na biso tika makambo na biso jaela mutu na biso tika mutu na biso yo kabola. Bonsoir à la famille. Maman Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1 bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise to changer les bino bakiti normal ba divan to changer pe sala manger et pas la biso de musala donc musala ezokende nango malamu mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti to changer les bino pe sala manger ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe 2 chambres salon cuisine benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. tozala ekebu bato minene bayaka bato bauta bapoto biloko kitoko ezawa awa toza na nyonso tosepelaka na matonge kotala mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia wakande bozomona eza pa mwa ya poto tika de tika mama bijou
toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou. Chez mama bijou soko oyo kolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa mama bijou. Pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant te toza na départ unique toza na groupe tema na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa deodorant na yo na poto okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharge telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou na